Bon, Nathan, j'ai toujours dit, non, le bon peut nous répéter. Et il y a qui influence. Il y a camarade nanga. Parce que camarade nanga, il y a même qui n'a, et pas moi les moines. Et pas si ma ébi singabu, qui est la toilette, au sein de la prière, autant à combo aoua, 3 fois. Si moi ébi aoua, on a besoin de sanga makasi. Il y a un autre sabbat, on doit faire très attention. Au moins, nous pouvons des jeunes, nous avons la capacité, soit bête un peu soit bête au likofozoki, soit bête au ndetingelo na baro salam, soit bête au likof. Il faut qu'il y ait 1, 2, 3 au télémokini. Vous comprenez? Et ça que nous avons pas moi l'aimer parce que moi m'a travaillé qui s'abasse et pas mettre beau là, n'a vu des choses. Et pas mettre beau dans un qui s'habitumba ou à 4 ans bansoloko n'a qui la force de frappe n'a au 4 personnes 5 personnes voilà vous comprenez tout bundi babaga tout bundi bitumba na terrasse simi bato ba yidi makala na simi c'est le spectacle makasi. OK, l'homme de Dieu vraiment to sepela ki ba équipe ba sepela na témoignage na yo to kokoba bisika to sukaki pour la bande nzambe la bandi wana na suka na bandi wana pour na zunga côté oyo côté to suka lobby parce que qui si wana to na zonga bitumba na mo sa ba spectacle wana si mana yake pas mettre bola mais si mettre travail peu qui ça ba chéri pas ba c'est la qui ça bokoko ngai bisinga qui ça ba chéri na travers mais yo comme moi na mki na travers lo qui si mo boy qui si wana na travers lo yela ngara bazilu ya mwana mwasi soka mwana mwasi anyati makolo nga bazilu wana na ebisi ngabu est-ce soki na travail là soki mwana mwasi anza na kati ya venir za la remarquer parce que za makasi de préférence au luga mwana mwasi aza musika soit na une autre commune za musika na kapela de na roda wana na yo kapela be speed ba yipsa OK il kuna description na to na roda bona bando ki na à partir Yesu et nous qui est rapide à partir de ce qui tabou na panzana na pota moba pour na kui heureusement jamba malam ba mutu comme monsieur zala musika batu ba ya na mbwe bazwinga na ipsi ba côté na fanda ba mininga ndi ba menenga na hôpital to ba menenga na hôpital ba parana nga ba accompagner na hôpital a bobila bon hôpital a bobila ba parana nga ba accompagner nga kuna ndesiku pasteur, grande sœur, on a bien pasteur, on a bon pasteur, on a bon inda bandi au sambo, on a le esprit de mauvaise. Na ebiso na bandi ko kanga na ndenge mora au sakanati. Ngana baro kanga ba shegi na bakisi, mais na kuta na conséquence. Docteur Nanga tunanan. On a ni ba garçon qui na kanga. Pour moi si comme joyeux zaka maloba, les alahanin mais tu es personnellement vous avez une expérience ils ont qui kozanga maloba ils ont qui timide ils ont qui kozanga mbongo ils ont kozanga kitoko ils ont qui nini chose au monde comme esclave à mobile wana vous comprenez parce que comme esclave en bala non ce mobile yibiso pesaye vous comprenez mobile peut on te ba aussi ba kiswa na ko linga 3 basi 5 basi beaucoup bunda na bokite ngaki au mona ke mobile mo linga mais ana via basi mais oko ko kabwana ite ana masik makila sala mapeki la seule partie bon makila wakati ba melani ba basali qui incompréhension ça ba boya na ba mais est-ce que moi si à Bali par exemple tombe la balle ils ont pas conséquences pendant na kaba oui ils ont des conséquences à makasi parce que quand il y a un atteint Bible le bien l'âme de toute chair est dans le sang nakata makila ama mutezali ama mobali wana mili et ya vie à mobali wana mili il est pas mili à eux spirituellement vous êtes déjà liés et ça a des conséquences néfastes nuisibles au bas la mobali mais au kaka posaka ya mobali wana
Shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, et bienvenue chez Nazaréen dans cette émission témoignage. Puisque maman le beaucoup n'ensemble va expérimenter par comme Moïse Satana. Babeta kami sopa païté la zone la princesse. De l'éternel maman Tiffany mon corps pour aller ma commanding ezalaki. Mais avant toute chose, je retourne à la régie prendre un élément. Je vous signale déjà que je suis avec l'homme de Dieu, le docteur David, qui est parmi nous. Régie, donnez-nous cet élément. Nous avons appris à la surtout. Maman Tiffany, bientôt là, tu es en Europe. Voilà la bande de connaissance. Maman Tiffany, il y a Zongi, il y a quitté, il y a bien raté, il y a le baraté. Il y a Mbala Oyo, toujours là pour nous saluer la Nzambe. Vraiment, na concert au Balongi va inviter Bisso. Toujours là, hein, pour ça va mobiler. Yo monto za la pesa kota concert wana et à Bruxelles le 22 juin. Donc aux raté benga Bisso. Yo mutolingi to ya kotea, olingi to ya koyemba, olingi ko ça l'émission. Vraiment la maman Tiffany va passer un bon moment na bino bande ko France. Ma pendo yango na bato toyote iko na panda bande ko Europe, iko na panda régie à vous. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Bel retour sur ce plateau, Mekab, depuis les ISA, c'est Cantique t'a fait plaisir. Aussi à Capilox, Adonix, depuis l'Allemagne, Nzamba Pambola, ma fille, on a été Shelda, hein, la France, on avait été ce communément la poto. Maman Judith, la papa José, na Mele, Nzamba Pambola Bino, les parents de Shekina, Nzamba Pambola Bino Makasi, Koleka, na Pesipe Mbote Mingi, na maman Myriam, Chalon sous-sol, hein, la prophétesse, hein, Nzambe a Pambola Bino, Makasi Papa Guy la bala, maman Loria la bala,
Et puis notre amour bébé Tiffany, là-bas la Zoé, Nzamba Pambolayo. L'homme de Dieu, Shalom. Shalom, la princesse de l'Éternel, la servante de Dieu Tiffany, vraiment Nzamba Pambolo Makas. Merci beaucoup. Kolo na Pambola Penayo, na sepeli mingi boni santé, boni musala na Nzambe, boni pe evozo salela na Linazaré. Bon, Makamuto se kende bien par la grâce de Dieu. Moussa les okende bien, église etambola bien, ma santé aussi s'est évoluée. Vraiment, tout ça passe très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Bandeko Balanda qui témoignage Nao, c'était vraiment quelque chose de bien. Parcours Moulaï, na obezambe bila ba jeune ba osama kama minene meto ba onka plus tard. Pour ba jeune tu ba osama kambu e bana tena tangwa. Bon, Nathan, j'ai toujours dit, non, le bon peut nous répéter. Et à qui influence, il y a camarade nanga. Parce que camarade nanga, et pas moi-même. Et pas moi-même, on entend comme chaque fois 5-6. Voyez, pour la vérification, 5-6 à qui n'a qui coûte. N'a qui coûte. Après, tu sais que dans ça, qui coûte, et à bas au fond d'avant. Des camarades nanga ou tokola ranaï tokoli naï ton ko leba mki tola ta même ba effectivement ndenge moko ba bilamba bona ni tola ta ndenge moko ndesko camarade nanga memanga pas mwalimu wana comme les 5-6 mais ce que comment zando ki na quartier au mona ka ke ki ndo ki ko kwa ne yebani mais pour ni te ma baba jeune basara ko to ndanga nganga ba kisi ya bango yebana te bon makambo bon basala la ce sont des choses là moni kindoki qui va faire dans la mine na bato belé donc à quoi voter quartier mobimba voyez mais moi na akoko qui n'est pas nganga toi qui n'est pas mwalimu toi qui n'est pas musulman morobo azue le koye bana vraiment te d'ailleurs moi ça m'a sous basement par rapport à le qui misala ni ala ouvert bu a bloqué ba via bato a voter ba quartier voyez misala n'est pas remarquable. Alors ça l'influence, ce n'est pas bateau belé na ba via bateau, na ba famille bateau. Mais on a nazoa qui c'était pour moi-même. Voyez, nazoa pour nous pour la base, pour la base. Et moi les moana, on a le bac une émission des émissions les KPC na poudre. Pour le bac nazoa qui c'est pas moi les, mais ce qui c'est beaucoup que pas mettre bola. Mettre bola musaka ta banda ko uta bola ba uta mbuka na ba ko ya mabawo c'est la ba moi. Voyez. Il explique que très bien que comme naki sportif, là-bas c'est la jiu-jitsu. Maître scorpion, à qui mettre où tu vas travailler na dojo na tatami, na kaki ranger. Voyez, na kaki ranger ça qui na kama na si na direction ya frigo, bateau ba ido na commune ngaba na kaki ranger. Parce que maître scorpion na ba robeta ba tout tellement. À qui na force de frappe à makasi. Vous comprenez? N'est-ce qu'à partir à mettre scorpion, na yo tout na secret, na yo tout na secret. Na yo soit na mettre scorpion, ah mettre mes forces, bon de mettre expliquer na mais pas mettre bola. On n'a pas mettre bola, de mettre bola travailler à ibisingabu. Des années faut na katu banjoloko. Tant na katinga banjoloko, atinga ba makasa mo yaki na mai. Atinga ba makasa na. Si ma ibisingabu, qui na toilette au sein de la prière, autant à combien Aoua 3 fois. Si moi, parce que Aoua, on a besoin de faire makasi. Il y a un sabbat, on doit faire très attention. Au moins, nous pouvons des jeunes, nous avons la capacité, soit bête un peu soit bête au likofozoki, soit bête au likofozoki, na bago salam. Soit la bête au likofozoki, il faut qu'il y ait 1, 2, 3 au télémokini. Vous comprenez? Et ça que nous avons pas moi l'imité, parce que moi m'a travaillé qui s'abasse. Et pas mettre bola, n'a vu deux choses. Et pas mettre bola, n'a vu qui s'habitumba. Ou à Katenga Banjoloko. N'a qui la force de frappe. N'a pas 4 personnes, 5 personnes. Voilà. Vous comprenez? Tout le monde dit bagarre, tout le monde dit bitumba na terrasse, mi bateau baoudi makala na simi. C'est le spectacle à Makas. Ok, l'homme de Dieu. Vraiment to sepela ki ba équipe ba sepela na témoignage na yo to kokoba bisika to suka ki pour la base nzambe la na bandi wana na suka na bandi wana pour
pona nazunga côté oyo côté to suka lobby parce que kisi wana to na zonga bitumba na umo sa ba spectacle wana si mana yake pas mettre bola mais si mettre travail pe kisa ba chéri pas ba aussi la kisa bokoko ngai bisinga kisa ba chéri na travers mais yo comme moi na mukie na travers lo kisi mo boui kisi wana na travers lo yela ngara bazilu ya mwana mwasi soka mwana mwasi anyati makolo linga bazilu wana na ebisi ngabu esinga soki na travail yango soki mwana mwasi anza na kati ya venir ezala remarquer parce que eza makasi de préférence oluka mwana mwasi aza musika soit na une autre commune eza musika nde sikoyo na yolo nayaki na camarade na yango bokomoni Alain kombona bitumba la Chic Maurice kombona Alain nde nakendaki pa Alain tona ba ko ya kuna na yolo yaki na mwana mwasi baki na larme makasi kombona Gracia. J'avais très bien expliqué ça, il y a comme une grâce. Alors, grâce à on s'est salué seulement. Dès qu'on a eu pas mal, Alain, Chic Maurice, m'a expliqué, mon cher, grâce à Zabia Barou, le capitaine Awa, mon cher, on a besoin de moi, on a l'ingay. Mais tout ça n'a pas moutre, tout ça n'a pas moutre. Mais c'est que moi, on a une bonne éducation bien, bah, peine à là. Mais ce que moi, on a grâce à toi, abîmé. Nde na ke na zuka ba poussière makolo na na zuna kanya na sachi yango na yesa bana nzambe na pesa conseil maman mon frère ma soeur wa parent il faut veiller ko la bana wa mwana nzambe sambela il faut sambela ra makasi côté nini yo kenda ba kenda na makolo no wapi il faut sambela ra makasi o tika ko bimano tika vie na maboko nzambe tela ndetinga na zuka makolo na zuka poussière ra makolo wana kanya na sachi na ke na mba mona temple na ke na pas mettre bola travailler na tonga pesinga a esinga moni poussière na pesio zwango bombango eloko tout bien à travailler déjà na kacha poussière nde na zwa to na mingo na to na kacha valise to na to na kacha valise na sali prière pour bisenga so zwango il faut luba na kacha poussière wana tongo luba mbala moro omona ka réaction pour nga de na travailler on a butu moi na de na mona ke de na butu parce que maître vous l'explique que moi na apparaître na kacha temple na vous comprenez to nga pe na zwango na travailler na salle prière pour le directement na batongo grâce à le côté à l'ena aïti côté na fanda na ngaba donc grâce à tout côté les tout souri pe na lingi pe to mo vivre mo na bambo a mo sumba na bilamba a mo na ngambongo pourquoi parce que esprit na est déjà maître déjà travaillation bien aimé mutu tout wa kenda na ndako nganga yeba que esprit na yotika la kuna yeba que toi yotika la kuna tango kenda ndako nganga yeba que esprit yotika la kuna s'il vous plaît l'homme de Dieu ce que j'ai mis un peu trop les gens vont se perdre na ko ebete to suka ki place ba fongoli valise na yo ozoya na mutuka voilà voilà zongi makasi mini comprendre siko tango mwana ana bandeko nanga poto bofana ba lever na biso poto akina sorti na to na zui siko bilamba na lati na bosani na tiki saki ya fongama na tiki valise ya fongama malama na bimena rencontre to bimena sorti to akina hotel mode to akina hotel wa to sali makamuto pour na mona rabi mbala moro grâce à Sutuki ba mo mona na tumbo tumbala bandi ko fini na pe mettre bola option ngoni kis no selo muko muto monda muko le muto monda ngo réaction salima mwana na bando fini makasi olinga même ko sentir yote kisio na peso ndeka na kangengo na singa muto mona ngoto bombo muto mona ngote muko loka muto mona nga fungelo yeba ke mwana wana conscience nezuna parce que l'esprit n'est déjà kanyango. Vous comprenez? L'esprit n'est déjà kanyango. Il y a pas conscience à mon année. Tant conscience que je l'ai fait là, abandonner le sentir l'été, abandonner vraiment donc à mon le la soli. Il y a même que sentir que bande fine ma casse. Vous comprenez? Il y a mon délo que c'est le même la casse au thé. Batu da finging la zone de makamona ebisodo. Et c'est même au colingo. Yipina modèle. Et à finanga na kacha hotel no biso la servante de l'Éternel Tiffany no biso batunda pour abimimba la parce que akina mbo abimimba la to ngabine salinga muto salinga vertige na yo raisonner na ticket valise vide
on a eu résumé bon l'année de pour abîmer du transport non yo kapena d'esprit non bi non yo kapena d'esprit ça matin na DC rodi na roda na kapela D na roda wana na yo kapena d'esprit ba yipsa OK il na description na to na rodé bon la bande qui na à partir Jésus et nous tout qui est rapide à partir de na kitabu na panzana na pota moba pour na koi heureusement jamba malam ba mutu comme monsieur zala musika batu ba ya na mbwe bazwinga na ipsi ba ko tina fanda ba meninga ndi ba menenga na hôpital to ba meninga na hôpital ba parana nga ba accompagner na hôpital a bobila bon hôpital a bobila ba parana nga ba accompagner nga kuna ndesiku pasteur grande sœur nga beli pasteur na bon to pasteur na ba ngwa inda bandi osambe ndalu biki esprit de maweza na biso na bandi ko ganga na ndenge mora osakanati na mona pena l'esprit ba ya ba yoswanga yango na yesa bana je me fais très attention yo mto simba kisa basi na biso ngana linga na kufa ngana linga gina kufa soki ala yin zambe te mede na kufa ponde be esprit atinga na rodé wana na bamba na se na panjala munoko na panjala na bameninga na bobila parce que qui sinon se donne même na kufa yo mto sela makambo na faut que ba pratique wana yo mto sela kisa basi na biso la procès de l'Éternel na biso ton ka passer wana banjo bonde la pona 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 nga pour ayebisi ba mama boy nda zabu il faut aller à l'église ba mama ba sombeli nga ba antibiotique na banjo mela ba ko tsanga même radio na tongo baki batekinga na tongo baki batekinga l'église ba sambeli pona na poka bazongi singa pona radio vous comprenez la procès de terrain donc prière à makasi salema ba esprit ba komono bananzoto nanga ba esprit ba komono ba esprit au moins na ba retravailler pour na cela des mélange na je pas moi na cause de qui ça beaucoup mais on essaie de retour à l'ennemi qui ça beaucoup na je pas mettre bola nda le bec ba mona le ko na ti ba mona sachou na ti poussière makola mona moi c'est ba mona honte et tant neve na nga fongola kini ko na tike valise polile tant neve na nga ye a ki na besoin zwa jin azui jin na monye loko na mbala moto ka monye loko na pu ba moko to mona moi c'est na zaki conscience nezoni pourquoi parce que conscience na ye ya la ki accablé na kata nini wana et sinini sachi wana o zaki na kata o yaki na makolo yaki na poussière makolo mona moi wana vous comprenez Ndesiko prière, l'esprit va vraiment le bakati nanga. Na wema ko la l'église, ndé ba pasteur ba bondi, pasteur na bondi la ya accompagner pe na ba intercesseur, ba sambeli ndé na yo lega na délivrance ndé na yo koma. Na ngina saba na nzambe. Mututu azwa kisi et pas moi-même. To kisa bokoko, kisa bitumba. Et yana ba conséquences mo néfastes. Ngana kutana conséquence ngana kutana ngali kamba choix tellement na banda ko simba bakisi wana kutana problème à choix depuis 2009 na kutana moi ça na 2020 na 2023 moi si tu na kutana ngara il faut combat moi si tu na kutana moi ça bien parce que ba esprit wana oyo kanga bana bat na captivité ba combattre et loko o ba ko sala mingi na mokili yango bando bungi na bungi sama makasi na bikambo shwa na kutana moi ça bien pourquoi parce que l'esprit wana baba rebondisanga yo muto za olanda ngai na ya pono tie pono lendisa yango na yesa ba parents faut de veiller makasi likola bana nga influence ya camarade na kendo kutana mwali parents faut veiller makasi il faut prier makasi pour na bana il faut sambela makasi pour na bana soit zalen nzambe te na msu mituka msu tutanga mais avec grâce à nzambe pele ona na bomo yango na yesa bana nzambe yo muto sela ba pratique wana ukanga mona ba kisi tikelo wana et ya bien ki ngana ba ukanga ba shiri na ba kisi mais na kuta na conséquence docteur nanga tunanan kuna nini ba garçon qui na kanga pour moi si ko joyeux aka maloba ezala hanini neti yo personnellement vous avez une expérience ezaki ko zanga maloba ezaki timide ezaki ko zanga mbongo ezaki ko zanga kitoko ezaki nini. Oh, ça la poser question, moi, ça bien. Là, en dehors de l'influence, j'avais la timidité. Ok. Vous comprenez? Monsieur suppose que, au ligne, moi, ça, non, limoté. Mais, bah, là,
comprendre au déranger moi na moi si ma o lingote ndo ko simbela vous comprenez c'est moi na grâce la baro sur la nae là qui pour la mbongo pour beaucoup de femmes beaucoup de filles on a ligné là pour la mbongo surtout la jolie soir so déjà moi m'a travaillé le quoi na yeba moi si tout so kana pas kolia moi je te faut quoi est-ce que ma réalité nous aussi matile là bon la réalité yana batu musu bossé là moi yana batu musu bossé là vraiment ba qui sa domination à basi s'il vous plaît le bela batu soki neti bakanga ndeko na mobali to boye ba ona boye so soki mutalinga ba ki bakanga ye moko alors ba ki aza ka bolingo la linga mbana na ko kufa pa mbali na to pona mwasi na siko mutu ye moko pa ba ki bakanga ye zongisa na makanisi pesa ba signe o ezola kisake ndongo zawa na mwasi aneza bolingo ya normal parce que on peut parler mais il y a aussi l'amour qui compte parce que talisa yeke et l'eau qu'on a bakangé déjà na kisi. Très bien, posez question moins bien. Posez vraiment question moins bien. Première des choses au monde comme esclave à mobile wana. Vous comprenez parce que comme esclave en bala non ce mobile a biso pesaye. Vous comprenez? Mobile peut on te ba aussi ba kiswa na ko linga 3 basi 5 basi boko bunda na bo kité ngaki. Au monde que mobile mo linga mais ana via basi mais oko ko kabwana ite basi ba ko bunda pe na pona ba bunda pona mais bango nyoso ba quitter parce que bana kata kisi na travailler déjà bango. OK. Au monde que o dépenser trop pour na mobile basi ba ko dépenser pour na biso grâce à dépenser non on a ko dépenser ba mbongo pour na mobile et au monde que moi c'est comme ko découcher. Moi c'est comme on peut se sur ma parent priorité na ezande mobile ndeti ma priorité na ngai priorité moi sur na base na ba lingala na ngai l'ande priorité vous comprenez tu peux faire tout à cause de cet homme là balo ba mabe pour na été il y a problème qui so de mobika mabe pour na mobile wana des problème ba ko ba mabe pour na mutu mususu yana no problème ba ko ba mabe pour na parent na problème mais so toucher ka mobile wana c'est qu'il y a du cam. Le temps où on a des bassines, on a esprit déjà la captivité, bakangi déjà. Il y a que m'balouana à Singo na kisi. Maman Tiffany. Et là comme on a le bas parce que et là on a le terrain en église. Comprendre? Et là on a bassine na terrain en église. Qui a au monde à mobali sur le bagao quand on a bâtisse. Au monde à mobali on a via kindumba mais au go ticket. Au monde que mobile yonde pour dépenser trop pour na mobile au monde que comme esclave à mobile qui si au mec que bola ipsenga ba bana basi so ba zo so kisi esanga kisi o na photo to na konda mobile a travailler au jongo ko gwa ko na kata mai epsi na wana ndi ya kisi mo za mabe mobile ko ma esclave ko ma tiko sokola basani aro ka bana famille likona donc bala comme chocolat basa même bateni akati ya mwasi bala comme qui winti mais na kati tesmi bisanga l'homme de Dieu mais bino msusu pe zali batu balinga net biso ngala ke poto na ke kuta iza na place mobo ya kadena neti so bolinga na kasi na mwasi na yo osombi kadena okena ngo quelque part bokangi bozi fongola bobwaki na mai bokomika bakombola na kadena wana bobaki fongola na mai ta bozongi bolingo eza okisi tete bolingo mati au point que moi bobo a été famille biso ko pa famille to moi acha ya biso na kisi obe kuna ta bachane ko ndeko na biso na kisi par là qu'est-ce que tu peux dire? Non, toutes ces choses là ce sont des pratiques sataniques. C'est contre la Bible. Parce que derrière toutes ces pratiques il y a des esprits qui animent. Oui, bien à Katama, il y a un démon Morazala, wana Maïmouna, sirène des eaux. Tant que nous sommes la pratique, sirène des eaux, Maïmouna. Musicien mo pa yembaye. Maïmouna. Maïmouna, sirène des eaux, Zanaba Maï. Maïmouna, le musicien, Maïmouna. Musicien mo profane, moi je ne peux pas suivre ça, moi je suis un pasteur. Si tout qui au donc me boire à Katama, l'eau qui coule, rivière. Il y a une rivière, il y a une sirène comme les Maïmouna. Il y a qui a sirène moi ma casse. Vous comprenez? La pratique, c'est contre la Bible. Dieu est contre toutes ces pratiques-là. Tant que vous bossez la pratique, on n'est pas que vous avez attiré les esprits qui na bino. Vous comprenez? Les esprits, il y a caché des esprits, il y a manipuler bino.
parce que esprit mabe a un objectif moko Jean 10 aya pe le bébé ça dans un témoignage moro moi na moi suis balingana na balingana ti ba melana makila comprendre bon c'est la très intention de maramna loba alliance ba c'est la alliance ba melana makila ba c'est la pacte wana ba melana makila mais quand ba melana makila ba bika ko kabana te ke mobali wana kufat moi na moi c'est na kumaka kolota ka mobali wana. Vous comprenez? Alliance wana bosala pacte wana bosala réclamera mobala kufu bemelana masik makila sala mapeki la seule partie bon makila wakati bamelani basala qui incompréhension ça baboya na ba mais est-ce que moi si abali par exemple ton bala bal ils ont pas conséquences pendant na kaba oui ils ont la conséquence à makasi parce que quand il y a un atteint Bible le bien l'âme de toute chair est dans le sang nakati makila ama mutezali ama mobali wana mili et ya vie ya mobali wana mili il est pas mili à eux spirituellement vous êtes déjà liés au monde et ça a des conséquences néfastes nuisibles au bala mobali mais au kaka posaka ya mobali wana ozana mobali oyo na ozana mobali ozosala na mobali yo abala mais oyo waka posa mobali wana au monde na yo sala on appelle ça quoi bon sala ba mari de nouveau santé de mari de nuit bon santé de bon s'accouper moi c'est la mobile monsieur vous comprenez babilo wana ton déjà bon ça la ba pacte babilo ko wana tant on est billet il faut passer ba bon de la peau non parce que dans le sein de la transmission des esprits non peut ce témoignage moro moi na moto bon de la peau naï na bon de la peau le cas na ministère na alors moi na ala malade fallait ba zongisi makila il y a une transmission de transmission sanguine. Vous voyez? Alors, à quel bazon ici makila, c'était une maman. Après si le beau connaît bazon makila, il va transmettre pas moi nana. Il y a un autre saban même bateau de manabanzero basala ba kazwana yo pesa makila il faut très attention. Mon peu ça les transmission de sang sur l'état d'âme. Est-ce que l'état d'âme est-ce que une façon d'être là? Vous comprenez? Maman na pesi bazui makila ne pour basi na kati ya mwana depuis kaka batia makila mwana na ya mama na bupa mama na zaki na kindoki mama na zaki sorcière depuis la transmission ensemble mama kila mama ni kota na nzota mwana na kuma lota bandota mabe mwana na kuma bima mwana na kuma na misala mabe parce qu'il y a un jour au bayaki na église to bonde lipo na mwana to yoka esprit wana ezoloba bobe ngana ngai nakota mukulu ona pesa ka makila mukulu basenga makila na pita na pesa ye makila na ngai onde a partir wana na pesa témoin de Jéhovah raison ndenge banga te bazongisa makila que pas partir wana ina pesa conseil bu il faut yeba état d'être ya mutu oyo c'est la transmission de sang parce que Bible le dit ceux qui peuvent Yesu 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous connaissons Jésus selon la chair, nous ne connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire quoi? Il faut un état spirituel. Il faut un état spirituel. Et il faut un état spirituel. Parce que dans le sang, il y a une âme. Dans le sang, il y a la transmission des esprits. Dans le sang, beaucoup de millimos, beaucoup de partir à sang. Beaucoup de partir à makila. C'est-à-dire au foyer ba mutu oyo ozo makila na ye et ma bête mais foyer ba mutu ozo makila na on peut se makila n'importe qui il faut ba mutu le état d'être na ye telle partie ya moi na wana directement misal kingote koti pratique ya makila donc faut faire très attention bana nzambe oh bobosi na makila foyer ba mutu wana très bien foyer ba mutu wana très bien voilà ce qu'on a ngana tout na docteur na famille ba ko comprendre ndenge ni ke très bien posé pour la question mais bien Nzamba Pambolo parce qu'il a lequel la confession par pasteur pasteur va bien dans lequel la confession pasteur ton élection à délivrance dans lequel on dit la confession la confession qui m'a rambo na baro sala et na ebisa pi ba parents na mais na kutana ba conséquences mo makasi tant on a bongo le motema na comment la difficulté makasi ya mbongo amatifan est-ce que vous imaginez que bongo le motema après un certain temps ozanga même lamba olata
yango na yesa bana nzambe yemi to simbi ba kisi wana ba conséquences na très terrible. Tu peux aller en enfer. Diable a compliqué vous comme na blocage. Vini simba ki étoile no c'est la moto parce que mon père tenanda kwanga étoile mitika la kuna. Difficulté à mbongo yo sakanati. Na komona ba femme de nuit. Fais très attention ba ko bimana bas na nzela ba démon na nzela ba esprit mabe. L'esprit na travailler bana basi wana tant on bongo le motema faut qu'on beaucoup tanan OK na comment bande ko nanga bayebi dans le Seigneur na comment ba femme de nuit ya makasi tala ka imaginer femme du bolali ya bis kizinga pona au sali en français en bon en français ba accident nocturne. OK olali na butu de pou accident nocturne saliam alors que zaki d'esprit on a beaucoup travaillé na bango na kisa bitumba na kisa basi na komona ba femme de nuit terrible yango no yesa bana nzambe yaya olingana mobali mobali wana bokabwana il comprendra tout ko pesu na mobali bien te ngana tikalo kuta na moi ça bien te c'est alors que na se plonge na ba prière à makasi ndé na 2023 ndé na yokuta na servante dit mais biso basi tu na ba okuta na bobara na bibali mususu après des jours après des temps toujours des complications na sola pe na pasteur na je voyais des accidents nocturnes mais ça a des conséquences ya buloko na ba ko simba accident nocturne à répétition des femmes de nuit à répétition nous tout oyo simba bakiswana bakisa basi soka bongoli motema akuta na ba buloko wana. Il faut pas s'avirer par la parce que Jésus revient bientôt. Yesu ya calamité. Ya okeli felu. Ngana linga na kufa. Na zo trouble na ke badjin ba moyo ba esprit wana ba sona matena mutuka na rudi. Na roda na koma meso pou nde na kuya na comprendra te. Na panzana ba kutanga ba radio. Heureusement prière ba passer ba Alexandre délivrance nzamba délivrance. Umuna basingana. Okuta na combat choix ya makasi. Merci beaucoup l'homme de Dieu combat ya choix ya makasi tozo kita déjà na émission la biso l'homme de Dieu soki na landi malamu question na suka pe au salamo de la fin na yo kisi wana simba ki pona basi o sali encore pona moi simba pe moi sala mama mtalinga boma do simba ki sa basi ka pona grâce. Comment tu appelles? Oui, il y a maître parce que grâce à qui n'a pas de grâce. OK. Voyez. Parce que moi je ne mets pas de n'importe qui. Moi il faut avoir l'argent. Moko. C'est kakangi. C'est kakangi. Moi il faut mettre bola parce que pas moi lui moi na ba travail ndeti eloko na ebisa OK. Na bimana na makangu il y avait na ngama la militaire. Voyez. Na mona ki na CPN a ko tala vena na mona na CPN pour na parole pour de joli soir. Na bimena. Si que le monde n'a pas précisé, moi quand j'étais chez moi, au bimana moi si moi ya bongo au bimina a comme on lukao. Ce que faut zone na carte temple pour na baka esprit, ba le bar esprit. Pour na ya pas noté. Joli soir ana ezaki pe comme ça kitoko. Voilà. Joli soir à mes équipes comme ça qui élongé comme kitoko parce que joli c'est pour les femmes. Donc les équipes comme ça élongé basi d'habiter c'était pourquoi de mon joli les a kitoko. Tant moi sorte le mono kitoko mais ça parfait d'esprit mabé et attirera basi. Voyez et il attirera basi ben basi. Et il y a parfois la domination ya basi ya makasi so parcours ya mukara so moi ça tali au kaifaya. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a une zone à côté lobby ya grâce na zone pour la grâce parce que grâce na ba mo na famille na ba kina la ya makasi mais comment le grâce en place ça bon na yoka elle est devenue une protocole comment protocole hein. Ok, non, nous quittons bala. Ah, tu n'es pas le. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mot de la fin, et puis nous avons un téléphone. Bon, mot de la fin, nous avons un rôle. Baba Nzambe, au moment où tu témoignes, et à parcours pour sali.
c'est pour édifier les enfants de Dieu. C'est pour exhorter les enfants de Dieu. Yango na wani sa bana nzambe. Yo mutoza no simba bakisa basi. Yo mutoza no simba bakisa bitumba. Il faut mettre fin à ces choses. Parce que Jésus revient bientôt. So bongoli moto mate, Yesu aya kala minki. Il faut tika biloko wana parce que Jésus revient bientôt. Biloko wana ememele malédiction makasi. Et bloquer toile na yo, et bloquer vie na ngana veba blocage ya makasi ton na bongoli motema. Parce que na sibi ba conséquences makambo na ba kolona. Parce que nzamba limbisa lisumu, mais conséquences au sibi. Il faut tika babilo quoi parce que ça la conséquence mora mabe. Et Yesu sera il le qui lui fulu. Et numéro nanga eza plus 243 90 41 20 633. Plus 243 90 41 20 633. Alors deuxième numéro eza numéro plus 243 82 55 111 73. Numéro on appelle ça le plus 243 82 55 111 73. Au moins la photo ya papa na maman na atiangwana. Yo komara message, ya numéro message. So ko na WhatsApp ko message no mo na onozwa pe no ensemble la pona yo pe mo na loboko na Nzambe. Ko le Jésus soit pambola. Apambola pe l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin, restez branchés, abonnez-vous massivement. Le 22 juin, nous allons à Bruxelles pour un concert au Toko Zanabana Balungi. Donc, aux Angate, Yopé Moutolingo, le canal d'émission, la princesse Azoya, Azoya Europe. Donc, aux émissions, aux Angapos au témoigner, aux Angapos au le canal de l'Azraïen, aux Angapos au Bensa, au Yemba, à côté. En tout cas, aux Angapos pour Amsalanzam. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Donc, mi bengue là déjà avant parce que dans quelques semaines, vous allez. Mais concernant vous allez le 22 juin. Bisous, vous allez déjà 20 le 22 juin. Hein? Donc, Kola Pambola, bino, ciao. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi